Karine Mokonzi donc la fondatrice ya équipe nationale et mta panza équipe nationale mais ba bengaka bango tout baza ba charge gel chaud à charge à Karine Adam Suluzolo bango tout baza une équipe nationale bango tout ba charge à Karine Mokonzi ba Pamela Shekola ba Juvenal Kibala ba couple donc bango tout le couple wana quoi donc bango tout ba charge à Karine ba Trifimbele ngana Godi Diasuza ba komi ko finga ye kotina même ibatu ba finga ye. Au moment affaire ya papa ya couple masiba to ba to lobelon souté parce que to commencer déjà na souka 5 ba pardon a benga la petite ta atindi ba mbongo to bi mbongo wana to zwango to pesa un cameraman na e to bi cameraman zwa mbongo wana to zwango te cameraman na Nicolas to pesa un Nicolas donc to pesa un cameraman Nicolas dans la minute to ba makambo to lobelon le souté ça makambo na kuna en plus Mike le cameraman to côté les Mike j'ai expliqué dans Mike. Mike yo boulot pena biso pena soit Karine Mokonzi ko côté là yo Mike. Yo mtamu kuse makasi bo. Lo pena boulot pena ke ndeto lo baki bongo to côté là ki ye to za sima na ye. Mike mutu moko te na Congo ko za sima na yo. Faut e bango moni yo ozala yo moko na Congo donc mutu moko te na Congo ko côté là non oza. Mutu donc ndo za en plus mo ye amba Adam Suluzolo pour ba démarrer Karine be mission na. Adams cameraman to ebi ya la team wata Karine Mokonzi mutamema TP héritier présenter héritier watanda bazo lenga au filmer héritier azolela Karine Mokonzi a pekisa mo mbalalela azo filmer azolela donc azolenga azolela Karine ebisa Adams za mobali o atemi liboso na pas za mobali habiter la baron azo kokate azolela azo filmer azolela donc batu ba tonna na rep donc Adam so maman bango kufi so net batu tonni na rep Adam azo filmer azolela Karine Mokonzi benga yo be filmer te ba mbata beta yango mona to saki na gag wana beta ke Karine Mokonzi abeti Adams abete ba mbata na sina ba répéter na kabinda na kabinda 5h ba beta Adam Suluzolo ba mbata ti siko azana abanga héritier makasi soko yombo mona kosa na émission te po abanga ka na bandandeni la baronne ebise ko za mobali ngamo na malembe ti okopusa bimi na papoche parce que Angola déjà bengaki donc Marie Bongo les pas Angola bengi nga des gars ba vérité na obimisa donc Angola bengi en plus na moi na Angola ba benga kinga déjà donc pour moi mobile na Angola yiba mobile mbongo po ya na ba vérité Angola ko bima bientôt là na pesi bon à 3 jours ceux qui ba zong si ba biloko tie ngala ba ba vérité Angola moni gratitude na vie de la bien au bord là c'est une gratitude moni ba Pamela Shekola na ndaza na gina poto sans impact au batu ba yebati agina le poto lokola ya bato ba ke lufu en plus poto eza mutu te moni poto Kolo poto azateo Pamela Shekola na otanga kombo yebiso na Jono ya koko zena na adresse no na koko ya koko pekisa moi sinon la ma internet tu comprends pour moi sinon on est azana le pour mo lo bonga sinta dal cousine ngai batna kin a batila ko ye bateke sinta cousine en plus la jalouse ya sinta wadol donc sinta da na moto makasi koleka wa na wana pela koleka la jalouse et puis le lolo bakio cousine nga sinto donc Pamela Shekola tika biloba loba Karine Mokonzi à niveau na te prévenir tout le monde tambola partout dans soit qui na château je crois Michael Jackson parce que landa ya des gars bakanga ba photo banizate le roi Juvenal kuna so côté na château je ba kima moi Juvenal so côté na château ba kima pour ma dolo mo rezo beta mawana donc on t'entend pas bailler donc pas benga soumana ngane titan loba en tout cas merci beaucoup chef Mokonzi donc Juvenal a remani rosenga bambongo kuna château rouge to na château rouge donc ba ma benga ta soumana ngane pour so à côté na château rouge boy on maman na benga ma français ça benga dem ngane à côté on dit tout la musique ya za ba kima Qu'est-ce que vous voulez voir qui m'a matolo en tout cas je venais qui bat là il faut bon ça n'a pas banini donc tant que la Gucci quoi il faut bon ça relata bilama minene trop donc feste monde mystique quoi janvier nozana il faut ba moni matoyi wana on est katana bongo to kata ngo bien en plus ne azana jour ko ta bandal to beta te biso ko to ke na ngo bongo to mo ke na bongo lo balingi ko ma bongo
janvier ce que tu as ça so koti bandal to betio janvier akomo le ka ba film na film ba Ken Piana po ba de ma Karine Mokonzi aza non Ken Piana mo no yemona zana banga na Karine Mokonzi makasi Ken Piana no yemona zana banga ta ba ko sa ko ba janvier esing magate ba bengi na ba janvier esing magate donc bango tu na ba janvier na problème na ya rolata na problème à santé na problème ya nyonso muto mana stable te na vie donc place à rola na no banda Karine bengana na pal donc ana place fixe tantôt lali na baro tantôt lali na baro wana day mo goza na yolo il faut janvier zala wana animé donc na minute ba remplacement ni bato ba na ba day wana ba sekisaka bato ba mota ka ilonga janvier so janvier telemi wana bato ba seka na day donc yalo baté eko so ba bengi ka bo janvier telemi andika bato bandi ko seka bato tout bandi ko bandi ko seka donc na minute janvier tanenga zo konda donc santé na mistake janvier fona na ok bisayo na ok bisayo makasi tika kombo ya Karine Mokonzi tika kombo ya Karine Mokonzi na munoko na yo monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette la fleur d'Ambou. C'est bien moi Dorcas Boulot Coco la branchée de la presse congolaise. Tous à Rawana pour nous informer bino pour la communiquer bino toujours ba information selon actualité selon mamne ngeza kokende nakati ya net na biso tous à pour nous informer bino. Donc vous comprendre kaka na rozanga te kopé sa merci na beba soutenir kanga na moni Igor Mitou motema ya mama Denise Fabiano na moni Richi Kapinda R9 na kati ya Paris mobala mwindu mobala boyani ba produit na boya omikom mondele na moni Cédric Lema na kati ya Paris Isaac Swede papa na Brian na Ryan na moni Fiston Kankala na kati ya Allemagne, namoni Yannick Yaoundo, tonton VIP na kati Afrique du Sud. Merci beaucoup à vous, Bino Nyoso, vous soutenez dans Kanga. Ya Willy Moucheni, les codes mondiaux. Nazanga Moroté na plateau, nazanga invité Nanga, na Kombo Fenech, chef Mokonzi. Charge, on y a Nani, pour découvrir en Bino. Bonjour Fenech. Ouais, bonjour. Dorcas Bolokoko et puis bonjour on a internet tout le biso la Congo Température. Merci beaucoup à maman Rosette donc collabore vraiment dans Bambote na yo et pourquoi pas dire encore merci à il y a bien confrère nanga parce que moi pas simba micro donc Shadrack Discord à peine derrière la caméra. Merci pour le pouce de vie en tout cas merci na le VTD Monzel l'inspecteur Miguel Mbongo Chico Simi Sanadej Pantou le vie a dit que c'est écouter ma maman Clara a dit que c'est lui Bambote depuis Londres bah et tout t'as les amis de chef Fenech Baselinga na base quoi donc les amis de chef Fenech na Londres bon bah qui va France na qui Londres donc charge numéro 0 ya Karine Mokonzi mais Fenech chef Mokonzi to betana nous moi li solo ya moi mukie nazo comprendre te bino beaucoup ba charge ya Karine par rapport à quoi boy ko tia ba gel chaud moi et tout bas aller tout faire par rapport na bino ne boyna ba charge ya Karine ba charge héritier watana bedon yemo mutaloba ngo en plus ba charge et kabolité o bato équipe nationale bien bato ba charge té Karine Mokonzi donc la fondatrice ya équipe nationale et imta panza équipe nationale mais ba bengaka bango tout baza ba charge gel chaud à charge à Karine Adam Suluzolo bango tout bato baza une équipe nationale bango tout bato ba charge ya Karine Mokonzi ba Pamela Chekola ba Juvenal Kibala ba couple donc bango tout le couple wana quoi donc bango tout ba charge ya Karine et puis biso siko nde mabe na biso bato ba mona parce que tu accepter comme benga ma ba charge ya Karine donc biso pena to ba charge ya Karine numéro 0 Dorcas Bolokoko donc chef Mokonzi mona suka nde bo mona ngaboy toujours makati na ngai c'est di Karine Mokonzi donc molimo Karine Mokonzi za kati na ngai donc on est dans zaboy Karine aza ko se manifester kati na ngai
chers internautes balanda biso donc eza la baronne Moutoro Loba naza pena après question autour d'Orcas Boloko. Merci beaucoup Fenyak chef Mokonzi tenkoyeba lelo to mona ki Pamela Shekola azala ki bongo na Karine Mokonzi mais puis après to mona na poto kuna komi sous ko menacer sous Karine Mokonzi to mona ki ba voix so ebima ki pa ya lekechu alobi a relaxa Karine Mokonzi ki ye muto ya poto liboso na ye arosala o il faut asala na yebite na o nyonso Karine asala pona ye et donc ingratitude wana yango la ki sango Karine omoni gratitude na vie de la bien au bord là c'est une ingratitude moni ba Pamela Shekola nonda za na gina poto sans impact au batu baye bati agina le poto lokola ya bato ba ke lofu en plus poto eza mutu te moni poto kolo poto azate yo Pamela Shekola na tanga kombo yebiso na jono ya koko zana na adressé non na koko ya koko pekisa moi sinon na internet tu comprends pour moi sinon on est dans le pour le bon sinta dal cousine ngai batna kin a batikla ko ye bateke sinta cousine en plus la jalouse ya sinta wadol donc sinta da na moto makasi koleka wa na wana opela koleka la jalouse et puis le lolo ba ke cousine nga sinta wadol donc Pamela Shekola tika biloba loba Karine Mokonzi à niveau non de prévenir tout le monde tambola partout dans soit qui na château rouge le roi Michael Jackson parce que landa ya des gars ba kanga ba photo ba nizate le roi Juvenal kuna so côté na château rouge ba kima moi je venais à ça côté na château rouge ba kima pour ma dolo mo rezo beta mawana donc on sentit ba baya donc ba mo benga sumana ngane titan loba en tout cas merci beaucoup chef Mokonzi donc je venais à Romani Rosenga ba mbongo kuna château rouge dolo na château rouge donc ba mo benga ta sumana ngane pour so à côté na château rouge boy on maman na bien ma français ça benga dem ngane à côté on dit tout la musique ya ba kima qu'est-ce que vous la loi batba kima la loi ba loi sanzo ani batba kima matolo azobeta en tout cas je venais qui bala il faut bon ça non relata banini donc tanga na keno la Gucci quoi il faut bon ça relata bila minene trop donc ba feste monde mystique quoi. Voilà chef Mokonzi lelo to moni à partir de Kinshasa biloko ya Karine Mokonzi bakangi yango pour na biloko ya Karine Mokonzi lelo on a moni concert na biso parce que lelo comme concert Marie bon l'épave revenez comme ça un jour parce qu'on a qu'on revient un jour concert qu'a pas fungoli chaîne YouTube ou bien à ça la rappel déjà beaucoup présenter le roi business to simbi micro hier azalaka na bando boaka est-ce qu'on a posa à approcher Karine Mokonzi rêve na ville ngana rêver un jour dans la bar qui est-ce qu'on rêver donc Karine Mokonzi da pembe na nzamba réaliser nzamba malama réaliser ba rêve na c'est que Karine Mokonzi a comme si chroniqueuse tout le monde bat bamo yamba partout ceux qui azaki na problème ya bakiti faka benga na kin bengi chef avec Mokonzi tant que le dernier office tous un problème bakiti tous un problème ba mesa tous un problème ya ba tapis tous un problème ba table à manger tous un problème ya biloko ndako donc to kabela bino gratuitement mais bino boye ce qu'on a ninga makasi ba ki na cheke Karine fonde ko nanga ovanda wana na binenga na ozong sabala donc tisiko bazubi loko ya mona batu donc moto kia moto bon bakanyango parce que biso ngasko angola de bengaki donc Marie bongo les pas angolais bengi nga de gaba vérité na obimisa donc angolais bengi en plus na moi na angola ba bengaki nga déjà donc pour moi mobile na Angola yiba mbali mbongo po ya nango la vérité angolais ko bima bientôt là na pesi bon à 3 jours ceux qui ba zong si ba biloko te ngala ba ba vérité angola mais tout ça total ibe biloko ngo ezaki quitté à Marie Myriam et Mawetete pour abot lango Karine ka boye aba bando kanga biloko Karine été Karine Mokonzi ndeba ba ko Karine Mokonzi bomba ila ndaku na ya bomba Karine ndaku na a bomba Karine Mokonzi parce que bana membre ba fan ya Karine Mokonzi ba na poto ba 500 mois là na bango chaque fin de mois batara on a la baronne il fallait Karine Mokonzi soit avant na hôtel na poto kuna il y a tellement Karine a tourné à aéroport grande sœur naza na posa na ki na hôtel habité Karine Mokonzi to ko on a parlé to na sa membre hôtel lobby Karine Mokonzi lobby soit rappelé le sous donc rappeler ce soit faire il y a hôtel
Oh, donc, Bambonga Karine Mokonza, Salelango, Salelango, Yango, Azwaki Karine Mokonza, Vandisaki, and Nakunezateo, Yene Motoaza, Bon Samaritain, Bomba Karine Mokonzi, donc, Asala qui bon parce que Alec Bambonga Karine Mokonzi. Si que le lot, à 5 Karine Mokonzi, travers à faveur, grande sœur, on a un poto, on a un problème, il y a place au là. On a un problème, il y a hôtel, on a un bon revend en hôtel, Banini, ta, au poto, voilà. Marie Bonga n'a bien Karine. Il y a quelqu'un en Belgique, Karine en France. Oh, petite sœur, au Monique, Ndegonanga Zoya Kuna na Kini, tellement na Mbongo te, Aïka Kina, Azaka na 450 €, bah c'est jour toi, ça là, 2 mois, bon, on a un mouquet, toi, bah t'es ceux qui ont continué, bah c'est jour, on a soit encore bêta matolo dans toi, bah t'es. Il faut passer une place là, par rapport aux gens, là, Karine Mokonzi na monté, maman là, mouna zala. Après, si place là, mais les lots, Babilo Bayanki, Babilo Palin Bakangi, ok. Donc, là, Babongo Bakangi, Babilo, on a cobimé sa vérité en Angola. Donc, il y a aussi la bonne analyse dans le temps à Bakombo. D'habitude, il y a des minutes déjà déjà côté ça. Donc, Marie Bongo les paves, Magambo Nengozo Kenango, à comment la négociation, ko ben abatu, Bosseng là-bas pardon pas Karine. Bisoto négocier na mutu te pour tout ça peut mutu mabete. Est-ce que c'est solo vraiment vérifier bien qu'Alobi basengele ba pardon pas Karine on ben Karine. Marie-Laure a ba voice. Marie-Laure mo a ba voice. Au moni yemo razolo ba déjà que bosengela nga petite sœur nga to solo déjà trop na zaka fan na ye na bande ko linga ye na réaliser ba rêve na ngai bino ba fan bo mota polémique na kati na biso nga na to solo masule belé. To négocier na mutu te peut pour to ça peut mutu mabete. Donc, pardon, exacté, tu sais, on appelle mon pardon, tu limbi, ça peut monter pour te rappeler un problème là-bas. Dans les aboués, Marie Bongo les paves, dans la minute, Karine Mokonzi, on a un problème, on a un problème, il y a un bundi, ça y est, quoi. Qui n'est pas Jivena qui bat la banque, conseiller qui est couple, te belé, Pamela Cheko là. Comme on voit dans la banque, je suis. Bon, de Sumagambo, te Pamela Cheko là, personne n'a Karine, toi, bana. Mais eux, bon, mais déjà, monsieur, parce que l'ingénieur a fait ailleurs, il n'a pas ça, bana. Donc, rêve, donc, c'est réalisé. Na minute au temps à combo, na après ça, les chaînes. Ouais, tu Tata yo moko Myriam Awete. Ozu combo batu yo milatisi. On tire fongole chaîne na combo mais c'est grave. Donc, à fongole la chaîne. En plus, à l'andika à tipena officiel, les Karine Mokonzi da chez Mokonzi officiel. Et puis là, tipena Marie Bongola épave officiel TV. Tala niveau. Tala degré. Tala degré donc mutalo lande latina ba combo. Na moni qui a zaki na anoka soni ya relaxa famille na e ana def famille abato en tout cas Marie Bongo les paf na pesora 3 jours na 3 jours on a pesio dans soko bimi soko zongisi babilo te biso totanga ba kombora angola de jebengaki bona o jaina déjà expliquer côté no vana na angola bona na o jaina donc côté journal d'angola na suka kuna donc on a vanda kuna babenga kinga batakuka babenga batashikwanza babenga Angola aka mwanenga mwana otanga bakatsa Angola babenga kinga shikwanza shikongolese mobimba babenga kinga yeba ngo batashikongolese babi affaire au sala kinga Angola babenga kinga donc na otanga bakombo bientôt là 3 jours est-ce qu'on va 3 jours. Mais Fenech chef Mokonzi ba charge ya Karine Karine bino mo bozo mi benga lelo to moni bongo o ya mi benga ki ya 3 fois la patronne hein 3 fois la patronne Rafine Tumba auti ko katisa na bana na nzela ya Grèce na mai wana munene wana auto auti ko mona batu ba auti ko kufa même pas 2 semaines ya ndimi ba risque wana au traverser na bana 4 ti na kati ya Grèce na ebité 3 fois la patronne afinga ki Karine Mokonzi Karine okatisa banzela ngamu ngai batante ngana na mbongo ebele siko boyene. En tout cas na osenga na gouvernement grec il faut pas kanga mona mwasi wana kata grec. Et là, dans la Grèce plutôt, il faut gouvernement grec, il faut pas gagner dans la Grèce. Donc, et là, comme moi, soit dans sali, aza criminel. Comment on dit mo kaita na bane belé bongo au risqué. Donc clan, on a un clan de moro donc ne aza wana en plus babu akata yé moro na ban.
Donc on est à qui bâtir bateau belé na kati tene bâtir à 20 personnes té yemo pena sumba qui pena bo wana dingi wana a somina canon rapide a somina monter yemo kwa démarrer ngo pena do baninga bakina kati na province yé na Istanbul donc à kati na Istanbul na donc bateau kama a démarrer pena okende donc mesdames et messieurs moi sur le roi sali ngana senga na gouvernement grec il faut ba kangaye né azana dans au côté à Paris te ba kangaye ka wana face à prison il faut pas refouler azonga Turquie donc azana 3 jours ba kangaye azonga Turquie et le roi sala ki wana yo mi benga ki ngai na za 3 fois la baronne 3 fois patronne il faut matana njili faut matana njili faut matana njili atandenge couple na ba mataki oh Karine Mokonza qui banzela Russie qui en Allemagne boy mais il y a ce que des grands niveaux qu'on risque vina bana et le sali il faut ba kanga yo ngana ko porter plainte non ça les plaintes na musique na sala on a internet ngana porter les non ça les plaintes il faut ba kanga na kata Grèce en plus au côté à Belgique té au côté à Paris té donc cox na c'est la ka suka wala baninga ba kaita tana batu ya kaita ngo yemoko la démarra monter donc azo kende yi ba mama yozo kende o banga te la botika nga passe leki na Congo na do via bana penza risque bana 4 wana penza akati se bon ka boya ta ko banga te bana batu ba yo kufa ozo banga na oti abangi te taliete en plus ba otuna mama azo kaita boye na Congo kuno zaki malamu te oh na kembi fort na Congo na bande ko souffrir makasi na Congo na ndeko laksaka bat na TV na zaka bien ngamo na kemba ka fort na Congo $10 au na simba ngo il faut na ko beta matole pa batu ba kuna mawa abia te mama roza pa kemba fort na bana batiki akati sa e moko ti Grèce donc dans bientôt le faut ba kanga yelo ba ki nga za 3 fois ngana za na la ba matana njili Jessica vous la matin en Chili batubé matin en Chili Karine Mokonzi ko de poids kende Moscou boite Moscou et Europe Moscou et Europe Karine Mokonzi kende Moscou a mataki na Chili awa yes comme il tiri na kende matin en Chili te il tiri na matin en Chili te tana akela Chili nzel na tiri nzela ko kata da ba ko mata a po ba comprendre ka ko kata mai abouya ko mata kaita braza ake Gabon ti ayo zonde vol ya Turquie na kata Gabon babouya ki ku ana aéroport njili ba pimele visa Turquie po ba mona ke moi sono ki na bana bwe ezaka donc soit ba ko kufa soit ba ki en tout cas gouvernement grec na o senga pele football na l'affaire football lande lango penati na suka so bo lande lango tenga pena porter nos plaintes. Donc il faut beaucoup il faut ça la prison 5 ans na Grèce prison ti alors bazongi c'est na Turquie. Voilà donc je crois que première partie émission au USCP ici Fiston Kakala hein Fiston Kakala na kati Allemagne le roi de tous les Batandu na kati Allemagne donc chef Mokonzi lelo to moni Karine Mokonzi a umela kina Congo elengi asala ki mingi a travaillé qui na bango pendant longtemps elengi a Congo oui a umela ki makasi na bango mais après les loto mona ba Trimbele ngana Godi Diasuza ba komi ko finga e kotina même batu ba finga e on est affaire ya papa ya couple masibe to ba to lobelon souté parce que to commencer que déjà na souka 5 ba pardon a benga la petite ta atindi ba mbongo to bi mbongo wana to zwango to pesa cameraman na e to bi cameraman zwambongo wana to zwango te cameraman na Nicolas to pesa on Nicolas donc to pesa cameraman Nicolas dans la minute to ba makambo to lobelon le souté ça makambo na kuna en plus Mike le camarade to côté les Mike j'ai expliqué dans Mike yo boulot pena biso pena soit Karine Mokonza ko côté là yo Mike yo mutamu kuse makasi bo lo pena boulot pena ke nde to lo baki bongo to côté là ki ye to za sima na ye Mike mutu moko te na Congo ko za sima na yo fo e bango moni yo ozala yo moko na Congo donc mutu moko te na Congo ko côté là non oza mutu donc ndo za en plus mo ye amba badam sur le zolo pour ba démarrer Karine be mission na Adams cameraman to ebi ya la team wata Karine Mokonzi mutamema etiepe héritier présenter héritier watana bazolenga au filmer héritier azolela Karine Mokonzi opekisa mo mbalalela azo filmer azolela donc azolenga azolela Karine ebisa Adams
za mobali o atemi liboso na pas za mobali habiter la baron azo kokate azolela azo filmer azolela donc batuku ba tonna na rep donc ça Adam so maman bango kufi so net ba tonni na rep ba Adam azo filmer azolela Karine Mokonza benga ye be filmer te ba mbata beta yango mona to saki na gag wana abeta ke Karine Mokonzi abeti Adam abete ba mbata na sina ba répéter na kabinda na kabinda 5h ba beta Adam Sulzolo ba mbata ti siko na abanga ke héritier maka soko yango mona kosa na émission te po abanga ka na bandandeni la baronne ebseko za mobali ngamo na mema malembe ti okopusa bimi na papoche yango yo kaka héritier watanabe ayebaka bango te il y a lobby une émission de bateau héritier boka qui na première répétition bango nde bazana bango relation héritier za ngona papoche motmo ta yebi en plus tu as la promotion mi-ange mi-démon et que bêta en plus tu as la photo tu as la photo héritier tu as la page tu as la clip tu es calé j'aime mon mari la reine des sabbats tout aux autres dans la minute où Karine Mokonza sa promotion héritier Watanabe en plus à barrer son niveau à cause de la promotion d'Adjuna Maître Games t'as le niveau Karine Mokonza comme une minute dans promotion donc Karine Mokonza né à Zawana Adam Sulzolo zala musona ki cameraman tika marambo ya biloba loba po otika oza chroniqueur te Karine Mokonza memo na la timo tant que cameraman za ni attaché les presse héritier ya ndenge mona partout bonio ko partout bonio ko recevoir la lumière Adam Sulzolo au moins Chadra disquarette Chadra disquarette dans nenga zo preneur de vie tala banye ba zo Chadra ki na RTV na TV5 ba benga na TV5 ya bate ngai na Congo température na zo mbongo makase leki donc Adam Sulzolo ayebi ata ko simba caméra te mutu bomba simba caméra zolela en plus de quoi luki makambo lo ba ki obunda na pekiti ta mona Adam oko bunda na pekiti ta plus komana tita ko gagner ngo danko donc tita il faut gagner biso moto ozalana to simba papi tita faut gagner donc ba bunda na teralman na bandal wa ba biso to vande ba muna ba bekise na to tsaka ba titan fois gagner bo pesa bango bagan pe na titan Adam bagan pegi sambe bagan en plus ba muna moyi titan ko beta en plus titan fois gagner combat na titan oko beta Adam Sulzolo en plus il faut gagner na bitumba na boko bunda na combat donc batika buzoba makelo kambatika biloba loba ntako kote na mokilo azate loba okosenga ba parole soit nzambe akokotola mendoza muto aza akoza na simano azati Mike lokamba Mike na chaîne na otala mato beta 15 vies Mike tana nanu chaîne na yo obeta 15 vies obeta ba 28 vies na mona ta pena chaîne Mike lokamba na ole la mo mbalo vivre ndeni nzambe ngai tala revenu ezate na kota pena chaîne na kota ba 80 vies na inzame mwa mbalo kembanga makase suko ganya ndeni donc na ebite Mike lokamba to kipeote abeso loba suka na loba na lobi na lelo mutu moto ko leka Karine Mokonza na niveau na te Mike lokamba na ni na niveau na Adam Sulzolo donc Karine Mokonza na 3 fois la baronne voilà donc chef Mokonzi bino nyoso mumi bengi ba charge ya Karine siko erbo mi bengi ba charge ya Karine wana eza parce que bomoni mikolo Karine Mokonzi ne aza na actualité ndi aza na succès lokola tonton moko commune commentaire le banda 2014 ti lelo 2019 moi ça za kana succès ba nyoso ba ko modembele pane ya bino nyoso na muna bosangani beaucoup mon charge ya Karine biso Karine il faut comprendre que Karine Mokonzi mutana mankambo on comprend la minute où Karine Mokonzi a déjà 5 ans à mandat balinga baluka mutu moto ko remplacer l'internet ça sur 5 ans je suis succès to luki na internet to monité to kipa ken pe na to monité to kipa Frank Stema to monité bon gloire à succès Karine azana monité même mili azana ba fan tena azala wana en plus autant ba commentaire ne ba tout ba finga kai donc azama les mêmes fi wana donc na ebité na poto donc hier le jour que poto na ebité balinga ke na te na poto ne azana bolingi tout na manike mambo ko kongote en tout cas Karine Mokonzi
alors ça va succès na prévenir tout le monde Karine Mokonzi musique bana loka ba grâce en tout cas félicitations à grâce temo era koma ki na États-Unis a benga ki mutali boso Karine mami na komi merci pour na nengo sala ngai nengo la ki sakinga na monde entier le na zuba succès zuba fan na zuba mbongo na komi na États-Unis en tout cas grâce temo félicitations vraiment na nengo za na États-Unis. Voilà, Fisto Kankala Nakati à Allemagne, le roi de tous les battants de Nakati Allemagne. Donc, Tozana chef Mokonzi, Tozo Lobela, chef Mokonzi. Le lona ba janvier, ba komo cha munoko le kana fimbu, pour na poupola sous Karine Mokonzi, Mouto, le so yangi tinga d'orchestre na vanda, so na ebi janvier, c'est grâce à Karine Mokonzi. Janvier avec une attaque chroniqueur, mais Karine a quoi a payé place, mais le là comme le kana fimbu, pour na poupola Karine Mokonzi. Au mois de janvier, on a janvier ako aza muto ako bando le kaka tene ba internet ba otikeli ba micro na ba yambaye zana ba na janvier après na bato ba yambaye wana na tse ba no à côté janvier no za na faut ba moni mato wana on est kata na bongo to kata ngo bien en plus na za na jour ko ta bandal to betaye te biso ko to ke na ngo bongo to mo ke na bongo lo ba lingi ko ma bongo janvier ce que tu as ça so koti bandal to betio janvier akomo le ba film na film ba Ken Piana po ba de Karine Mokonzi aza non Ken Piana mo no yemo na zana banga na Karine Mokonzi makasi Ken Piana no ne yemo zana banga ta ba ko sa ko ba janvier esing magate ba bengi na ba janvier esing magate donc bango tu na ba janvier na problème na ya rolata na problème à santé na problème ya nyonso mudo mana stable était na vie donc place à rola na no banda Karine na bengana na parle donc ana place fixée tantôt là li na baro tantôt là na baro wana day mo goza na yolo il faut janvier za la wana animé donc na minute ba remplacement ni bato ba na ba day wana ba sekisaka bato ba mo tsaka yolo nya janvier so janvier telemi wana bato ba se kana day donc yalo baté yego asoyi ba bengi kaka bo janvier telemi andika bandiko seka ba tutu bandeko le bandiko seka donc na mito janvier tanenga zokonda donc santé na mistake janvier fona na OK bisayo makasi tika kombo ya Karine Mokonzi na munoko na yo en plus mamba lo tout asalo ba lo bango déjà to senga fo lo ba mamba sika Karine Mokonzi impoli ba tutu ba bi Karine Mokonzi impoli Karine Mokonzi azabu ba baye ba déjà ki numba Karine Mokonzi anen numba sko ba basko mamba sika baba pelo ka siko Karine Mokonzi na salate soit makambo ma mimi ba lobby wana donc balo ba makamusu ya sika ya mamba sika donc ezate na chaîne bazui janvier na roloba donc na comprendre azolo donc elo ka sika ezata ça na nini donc Karine Mokonzi a sisi carrière na batu ba benga ka ba tindele ta batu ba benga ba on a bien ba tindele bango $50 ba kabola batine ba $50 je vais soit 35 après ça bière $15 ah mais la bière $15 ya ngwa ya kasi non ya ba on a bango su ba su na guerre ka bonga bière les garder pour ani abi no mo les garder pour ani parce qu'il y a bazana ba guerre non entre bango bazoyo kanate donc ne bazana ba les gars su même abi yeku to les gars su internet pour banga bi guerre o yesenga de pardon en plus ça benga ki Karine Mokonzi abi mami na ngina zonga na ngina zonga na ngana na pale banini tala bando tika ki ngai de pena ndeko finga mutonga la kala ka ngai otindila nga ba 10 euros otindila nga ba 15 euros en tout cas ko ka ngai te tala boy donc la senga déjà pardon bientôt là René Abira zonga na pale il faut ba ibara bato bele même si ba Abira ki parmi bato ba ki mbongo omoni bato ba pese ba mo ba longo na ba Charlie Mpaka ye pas alaki so azonga la timpo azonga la timera komi ngona ba bisi Abiri yuno za bongo na ndengo lobaka na ne ba to moni o sa promotion na bisote to pesa ka sa $50 allez là fort o bo pesa ka 200 te sa $50 a 200 yango azonga pe héritier donc ndé bazana ba otuka loba pa Karine Mokonzi za pena top ali kolo ba janvier batika ba su koma mbasika asenga janvier photo loba ma pema mbasika o non bolo baté donc exact bazana ba argument ndé bazana Fene que chef Mokonzi le fils de Karine Mokonzi lelo Rafine Toumba la patronne à 3 fois la patronne à côté Grèce à Katisi na Mayuana o batu batu ko kufa même pas 2 semaines il a été vie à banana ye na risque bana 4 à 4 na bango Mayuana munene ata ko banga te puis ya mikumisaka 3 fois la patronne à l'équipe Karine Mokonzi na mbongo ata Karine Mokonzi akenda na banzela wana te ya ba risque bongo te mais l'équipe risque rôle bani pona
Et là, on a le Rafin Tumba, on a autant de Rafin Tumba, a pu là trop à l'oba qui ngani nazaboe, nazal 3 fois la baronne, baboua, karangai, boy, il faut comme matata, ok, mbalamoko France, aux Unis, le roi, simbalamoko, ok, poto nzela, kokate, nzela, open, nzela, clando, nzela, mai, dans la dingi. Donc, dans dingi, en tout cas, en plus, na bana. Donc, on a ban en tout cas, on a senga. Rafi Tumbelo au sali. Aza criminel, Aza criminel, au sali, aza criminel. Rafi Tumba, au te ban en risque. Bientôt là, avant, Bangba qui est tout le monde qui bat Koufaki. Bat Koufaki est belé, donc bat Koufi a trop. Mais Rafi Tumba a parvenu qu'au risque vie à Bana. À Kaitsa Bango pour Bamona Bonner au Karine Mokonzi. Vous voyez, voyage à Karine de Sali Bango. Donc voyage à Karine Mokonzi et pessic ba te belé panique ba chronique on a ba chroniquer c'est belé ba zuba panique ba mo ke banté ba Turquie et belé ba mo ke banté ba désert donc bazo lukaka ba koma. Donc il faut ka to koma. Sinto adal kuna toujours na Turquie donc bazo lukaka il faut to koma. Voyage à Karine Mokonzi Sali biso fait actif faut to koma to za ki ça y est boy. Donc Rafi Tumba ne ça Rafi Tumba nga una do boulé Rafi Tumba ke ndara dans la camoué, dans Rafi Tumba na camoué pena. Ma kele to ando tsan internet nzorande nzela ya mai. Nzela ya mai nzela dingi. Oh lelo batu bazo kufa ebele ba africain belé bazo kufa ya risque vina ya bana miki. O baza ba innocent ba makambote. Nyonso wana ka pona voyage à Karine Mokonzi. En tout cas Rafi Tumba en tout cas ndo za nangana osenga pene ba kango poza criminel na acte sali aux actes criminels makasi na acte sali donc toi d'accord na ngote biso ba chroniqueur ya bulala ke bongo na koti biso to betile maboko Rafi Tumba koti et là au sali mabena bana batu en tout cas toi d'accord na ngote. Voilà, merci beaucoup, chef Mokonzi. Tu commis vraiment penasuka. N'ayébite moment quand on a fanatique. Nous sommes Karine Mokonzi. Bah on va soutenir parce que bien nous on dirait beaucoup de gens on a rapport fanatique. Beaucoup m'appellent fanatique le quoi Karine. Beaucoup ma fils à Karine. Moi mon pour na fanatique on a nous. On va fan tout ya Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi a aussi caractère les cas répondre tout répondre pour tout est. Batupé ba osenga to négocier pena mututé donc bo ça toujours calme bolanda à tout le temps ba live donc Karine Mokonzi ça tout le temps ba live on va pas faire sous ya mututé donc basa toujours maya pio mais la pena maya pio Karine Mokonzi ça toujours na poto bientôt la personne parce que mon canal déjà donc il en tout cas le bo s'abonner vraiment à la chaîne Oyo Congo Température en tout cas un grand merci na papa Matondo dans la siko Papa Matondo, Chadra qui est discouré pour le pouce de vie. En tout cas, merci beaucoup. Merci na Balantou Bandarangai, Jonathan Gogo pour les États-Unis. Le vieux Teddy Monzel, le vieux Bivens de Homo, le vieux Jackson Mangala, le vieux Pierre Alland ou les Silencieux. On a peine donc Batnanga, vrai Nanga peine à Londres, l'inspecteur Miguel Mbongo, Chico Smith, Yanadej Banzo, Arlette Tukuka. Donc, au tout balingi baswanga numéro na plus 243 963 95 20 donc au fin non à l'aise na WhatsApp finga na numéro wana et puis Facebook Fenech Chef Mokonzi page Fenech Chef Mokonzi page donc boza vraiment mobimba en tout cas merci na yopé maman la chroniqueuse ndengo swanga pe na parler en tout cas merci beaucoup na Chata Discouré. Merci beaucoup, chef Mokonzi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à le président Daniel Massaro, le président Daniel Massaro Gombena Gombe. Merci à président Isaac Soued, papa na Brian Narayan. Merci à Fiston Kankala, Fiston Kankala, le roi de tous les battants Nakati Alman, le roi de tous les battants. Merci à maman Rosette La Fleur d'Ambou. Merci à Richie Kapinda R9. Merci à Yolande Dikando. Merci à Marie-France Mangenza. Merci encore à Igor Mitoumote Maya Denise Fabiano. Merci à Yawili Moucheni, le code mondial. Adrich à motomètre. Nabi Mikolo Tala ba vidéo nangala nenga jeté dans le monde nous tala. Oh le bateau pour zora mabanga na ote. Merci beaucoup à vous Adrich à motomètre Beba Zibeba. Merci à Mizunda Kamon na poto tanga mon apoto ya tanga. Merci beaucoup aussi à vous Shadrack Discoret. Merci beaucoup à toute la famille Boloko Koa au soutenanga. Papa Biso maman nga bino news au soutenanga. Merci beaucoup Nabino Tokutani Bongo à la prochaine. Ciao. Mon natie botalelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika